Kuna ba kozwa ngote oh ba biloko lokwa ba batela ye batela mwana mama bingeni ba batela ya bien je suis de niens ça soma mituka pona elongo yo solo la vérité. Bon ngala sida bato ke troisième délégation eza coordonnée chez Marc Aouz Damba o azana délégation etikali avant samedi bomo na bango awa solo la vérité. Ba mesala to laksa bango biloko avant to ya mais tout to bombi nyonso ezala demandé par les padres abagito bomba biloko tout bato bamona wanga na ndoli. Ah bon? Solo la vérité. Bingi na bisu yo ba danse ya bien ba animation ya bien et puis ndé na yetu ndé na changer sunzela et na biloko mo boyo linga to obina. Ah. Atoza nimba atoza kwiti obina. Solo la vérité. Segele o solo. Yekola kolamba. Yo, yekola kolamba ko. Tika mela. Olingi kaka nyangwe. Segele. Oka da conseil. Wana mwaso yebi kolamba te. Surtout na ndako libala yebi kolamba te, mais soko PC Castel na Beaufort ako bomanzoto. Kino tali na couloir ki mbota somme. Solo la vérité. Oza kisaiko. Amena yena musiko. Alebisa to ibinisaka. Alebisa to ningisaka. Pasuli ya yemisaka. Ngamoko blese na binisaka. Toke na bango. Yo. Alelo. Chou. Alelo tongosa. Yo. Alelo. Yo. Lelo bomana. Mutuko ki mave. Chou. Lelo tongosa. Na ING Arena. Tongosa. Mutao kimate. Tozalaka wana. Solo la vérité. Et voilà que tomato quitte Salem. Même matin les locaux n'a pas comment Salem. Biso déjà mingi toujours visé côté spectacle, lumière. Au mouvement nyos tout à concert on a nyos ça ciblé. Bienvenue dans votre chaîne YouTube sur la Vérité Studio. Chaîne YouTube Oyo et la Rabino ba vérité en temps réel. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Pour ça la biso vous êtes belé. Votre abisso partout dans le monde, merci. Merci tellement de tout votre abisso à Bruxelles, toujours à Bruxelles, une équipe qui a sur la vérité les 4, vous avez les 8, donc bandeko sur à Bruxelles, vous avez Congolais, vous avez joueurs, vous avez comédiens, musiciens. On a pour ça Nabino, vous passez message Nabino la chaîne, Nabiso, vous hésitez, contactez Bisso, et puis vous avez à Bruxelles une équipe Nabiso grand complet pour nous faire une interview, pour nous faire une émission, puis pour nous soutenir le projet. Il y a les patres juste de nuances ferré gola. Tu sais bien que hésitez, vous en a makamuna yo, vous hésitez, vous en a EP, album, concert, société na vous hésitez contacter Bisso pour la promotion de l'activité na bino. Vous en a concert à Nakata France, les rois de la forêt, Wiranson na robeta le 18 octobre na Adidas Arena. Tout ça na bandi réunion sur la bonne musique. S'il vous plaît, besoin place pour nous soutenir musique congolaise avec les rois de la forêt, deuxième mi-temps. Nous avons un grand-père Bozi dans la Suisse, les 12 juillet. Nous avons déjà la place, je m'excuse. Donc, dans la Suisse, les 12 juillet, avec grand-père Boziana. S'il vous plaît, pas terminer ce concert, ils ont les 7 juin, ils ont les 31, ils ont reporté pendant les 7 juin. Tout ça, il va billet, vous gardez un billet, et puis tout dans les 7 avec Pater Maestro. Padre Ferregola juste de nuance, rendez-vous à les 7 juin, jour des Padres. Alors, ma histoire, narrata Bruxelles, narrata Belgique. Alors, histoire, on a au coma, quand on a un kuti, cause la pété lobby n'a pas bête loli solo. Alors, il y a Rosala, ou assister, na niveau, oyo, les Padres. Alors, comme histoire à musique en beaucoup nabiso, histoire, il y a rumba. Et puis, à la prison, le 7 juin. La billet qui est aussi là, s'il vous plaît. Si vous avez billet, c'est les moments où vous avez billet. Si vous avez billet, papa, maman, ndeko, si vous avez billet, s'il vous plaît. Donc, on a le 7 juin avec les Padres Ferregola. Premier artiste congolais, tête d'affiche, devant plus de 10 000 personnes. Banda Bruxelles, les Arabes Bruxelles. Si vous avez Tembe, qui nous vérifier. Le rendez-vous le 7 juin avec les Padres. Merci pour la confiance dans le conseil de l'Arabie. Surtout, c'est le président Levi Mouta. Mouton Nzamatinde de Bisso. Mouton Nzamatinde de la Bisso.
Moutoumalamu, l'homme. Président Levi Mbouta, grand visionnaire. Tu peux s'embouter sur la biso. Tu peux s'engager na bino ba Kongomani, banamboka, ucha misu, pe maele, pa président Levi Mbouta. Azam moko ya batu oyo, baza na vérité pour na mambouta mboka la biso. Azam moko ba batu oyo balingi kimia na katamboka. Azo sala ba action belé, azo sunga belé pour na ba Congolais. Ucha misu pe maele. Merci na bandeko tout oyo botali biso, vous êtes belé bonanda biso à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio, deuxième chaîne YouTube na biso, et sur la vérité télé-réalité où nous avons un grand projet qu'à la minute pour présenter les binômes. Mais s'il vous plaît, vous s'abonnez déjà Pekuna et vous allez bien. Merci pour la confiance, la considération. Tout l'ingana, tout allez bien, tout tika kofinga, koseka baninga, tout tika kochola baninga, tout tika kozala devant pour nous détruire. Nous n'ingana au Congolais, l'inga Congolais. Lingo linga ka mosta yo, lingo linga ka bana na yo, linga pe mo de kono Congolais. Tout tika ba ranking, tout tika ba ko finga na ba réseau. Isa malamote. Merci. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niema, tout se donne. Bonjour Blaise Créateur. Bonjour Miguel Niema. FIFA de l'animation. Merci Miguel. C'est pour la benga FIFA et ça l'a bien. Comment on peut ça la comment bien? Ouais, ça l'a bien. On a l'ingango vraiment pour et la deuxième combo de mes pesa na carrière musique nanga ici Mbappé. Elle bosse ça ini. Blaise Créateur. Ah OK. Pendant toute l'année surtout on a ils allaient à Blaise Créateur. Après master nanga Ferran Vouvou. Ferran Vouvou ay bisinga Blaise Créateur yo il faut kaka na moni ba animateur ba olela ki capitaine na mona ba coach bazali ba Messi ba Ronaldo ba Cristiano tout mona ba tandenge ba capitaine pe ba bimi mais siko surtout talibi na kata ba to na tout wana il faut za la fédération. Mais c'est fédération au FIFA de l'animation. Ferran Vouvou merci comme tikalati lelo. Et là, en tout cas, ici, Mbappé. FIFA de l'animation, ouais. Merci toujours pour la confiance sur la biso. Mon bimbo, il est qui. En tout cas, Miguel, voilà, je l'équipe très bien. Nzamba Zolokumo. Voilà, je l'équipe bien vraiment. Tokoma qui a samedi, n'a pas 18h, tu quittes déjà, à Paris, en France, ça va. L'équipe très bien. Nzamba Bateli, après, c'est biso pe malabo moye. Puis, c'est important déjà, Tokomi Mboka. Comme d'habitude, quoi. Tous les dans l'appareil, et donc, tu es déjà, quoi. Ça va. Moi, je l'écris très bien. Le programme est en Bruxelles, beaucoup, ma quand, ma répétition. Le programme n'a déjà été au sein de l'émission, après, quand on a répétition, dimanche, tu peux m'acquitter pour la salle, moi, mise à place, ma belé, mais le lundi, nous les bandits. Nous avons tout à la bureau, nous avons bisopé, nous les bandits à niveau France, donc, le lot, on a répétition à biso. Mardi, tu as une répétition à Bisso. Mercredi, tu as une répétition à Bisso. Jeudi, Bana Bruxelles, Belgique, Bose la Bisso. Jeudi, Mbalamoto Kitibela. Pour un concert à Bisso, il y a le 7 juin. Programme, il y a un Lelo. Lundi, tu as une rep. Mardi, tu as une rep. Mercredi, tu as une rep. Répétition, on peut y avoir le bâtiment. Ils peuvent répéter au thème, Matalana, Ils peuvent répéter au thème, tout ça, là, pour un bateau, non. Ils peuvent répéter technique. Ils peuvent revoir, tout au représenté bateau. Toi, tu as posé à côté, tu as belé, tu as traité, tu as coulisse, mais na salle ya munene. Na salle ya munene, makambuto au salle samedi, il y a un de te revoir en haut, toujours répéter en haut, on a 3 jours. Raison pour laquelle. Ils appellent la répétition, c'est-à-dire. Bon, ils appellent la répétition, pour battre répétition déjà, si tu as bien, répétition, si tu as battu belé, vous avez déconcentré. Ok. Autant la battre, nous sommes baillés, qu'on a posé à mon blaise, pour blaise à boire. Pour battre, bah, on l'a biso.
na minute on a faire batouté eza sans polémique na minute on a bien na yo sa musala pour la pesa musala nga valet fona vanda ka hôtel na kerep na zongi muto azalaka la posala nga ayibika ke fona luka blaze pona bima na ndule alors siko batusko ko mona peso ka luka na hôtel te ba répéter le na ke kangi na rep so no mona na rep pour telemi li banda rep si rep ici là apo moninga na keso tuninga pourquoi matala na eza ba rep msuza biso da banda kisasa bat bakota suna rep te banda to na kinto sala so ba répétition populaire tende zaka kala ba inde 3 bat bakota asute ti place to mo sala jusque ti lelo bat bakota asute to mesala na ba répétition ka biso moko yango moto na système na ti na poto zo tala ko zala concentrer eza te ke ba rep msu zala ka bat bazo bunda libanda kuna bat bakoti na moyen bo préparer biloko oyo bo présenter ba tezate biso tellement artiste ya international azo sala makambo oyo eza na niveau ya image na ye de ba répétition na ye bat ba komona biloko to sala te ba ya mona ngo kaka na ba live pe ezala te ba live ezala mamuke eza penza muke pour ko dévoiler nyonso te prévaner obi ke avato ya ezala na ba séance moto sala na ki sasa ba répétition to présenter ba danse sika ba créer sika ba biloko sika ba yebaka déjà nde to présenter ba pété avant de te présenter ba kamula luke tout avant ba titi ba kolela to présenter ba to avant na ba bongama bien ba mwana kongo belunda ba usamuna bat ba yebaka déjà vato ya dida sarena pour te présenter ba ngongo mais cette fois-ci te présenter ba ngo le côté nyonso ezala pena ko bomba bato ba roya concert ba royo kango kuna comme ça ba challenge ko banda après concert ezaka stratégie ko to pona ko sala raison pour laquelle ndo mona lobby rep na biso ezana ngo ya vulu bate tana biso na posa bato vraiment te po esenga to za la biso moko po to nga to beta concert moko to prouver bato te mais ezala na niveau artiste na ta l'artiste ça banzembo loka ba amour ilizwa wana suko amunzembo bazo yo ka monde entier bazo ka ngo partout na ba artiste et je sais deux ba artiste ba pays nyoso parce que artiste na te concert na ya munena pesa to rendez-vous bato artiste le quoi faire ego la José de Nias bato ba roya concert na ye migi il faut pena ba ye ba koti ba bi toi qui pena concert pour concert ça na ba figure rebelle concert déjà biso da option à plein il faut ezala et ça déjà il faut ezala pour ezala déjà déjà parce que plus de 2000 billets vendus on a bien ezala déjà pour te relation bientôt sold out et voilà ko to mato quitter seulement même matin les locaux na pas comment salem biso déjà mingi toujours viser côté spectacle lumière au mouvement nyonso ya concert wana nyonso za ciblé nyonso za pena na kata eza pena carré sur carré spectacle animation ndenge le padre kotelema nzembo nyonso tozobeta bazokoma na écran géant nzembo na nzembo za na effet nango ozo comprendre biloko na tout wana eza concert moza très très technique alors bat ba se déplacer bazolata ate parfait na ye azui ba séjour na ye mona azaka na Belgique ou azaka na Allemagne par exemple ayebela azaka na Hollande aye Belgique bat bazo te même ba Canada même États-Unis mutauti Canada États-Unis Brésil et pas ba Salvador Maya ba Angola pe aussi et pas ba Salvador Maya Nzambe ya Brésil Salvador Maya partout mutauti Brésil aye est-ce que concert a fait égole en Belgique fa photo hotel face à ma moto aka mona concert ba vanti mais yo pe côté on se discipliné nandeni parce que UNG Arena eza vraiment parmi les meilleurs concerts où les padres tika histoire na Bruxelles pour tout le monde bien a organisé ma ramener bien nazaki na chef Adji Awa explique chaque nzembo ebeta et vous allez on diviser ba clip ya nzembo donc les beta live clip les canasima donc ils ont bien organisé bien structuré na mindeli je na animation yo pendo ça capable ya 100 personnes bambonga mabanga ba to concert eza eloko na limite oboya pe mbonga oui, bon s'attendre lango déjà que nous allons déranger pour na bata mabanga wana foye bango déjà puis obika ba tutu ba na soka yendo le fabima mais na ko sala keba question tout n'est vraiment très eza très nécessaire merci na question wana eza eloko na ko éviter mingi ezala mabanga eza bien ça la biso bien mais na concert ya baboye et puis na charge na makasi na animation et puis na charge et puis na charge makasi po na ebinde to préparer concert il faut na pesa les meilleurs ya nga moko nano ba gola faut ba bina faut ba sepela faut na la sabato de quoi je suis capable et puis na capable
na ba ignorant, il faut pas comprendre que Blaise Créateur est FIFA de l'animation. Alors pour recevoir le auto, il faut discipline. Il faut pas se baser dans ma banga trop et de concentrer capé et à moko. Non ça là mais il déranger té. Et c'est loko pendant dans télé mais la mingi, il faut na gérer ka batama. Nga moka faut na gérer bango. Na bi comment on gérer bango pour na déranger concert té, pour nga mo pena garder énergie na ngai pendant début à concert, si na suka pour bat ba ozelanga. C'est la bisonnion surtout. Mais côté animation, animation et baby. Ce qui est moi, c'est l'animation. Moutali bosso ba viser ou ba bambali banga. C'est la Blaise Créateur. Alors pour nous zala na boké bignon surtout. En tout cas, migi na pèse parole d'honneur, na pèse ba fan tout ba roya concert. Maramio surtout ça là qu'on est là préparer na Kisasa. Cette fois-ci tu raté l'autre. Tu préparer bien na ba frère na nganyo surtout ba animateur. En tout cas, to sali musala moko migi ba roya. Ba comprendre pourquoi to bomba ki ba image yango mona loba ilo mo ke concert na biso ya la concert te ke mutalati aye a BBC bambongo na ye pour accueillir akomi ko regretter concert on a yaki yango non biso to rada na image wana te biso to ra muto aye ayo kinzemba yo ka animation binya sepela ki biso za la te ke muto boya BBC muto boye boy te biso za pela ke carré sur carré muto aya kota sepeli azongi ndako yango ndete ko sala la bino. Aujourd'hui, on s'est préparé na ba animateur, na ba musicien, binonyo so et puis na yemo grand prêtre les padres. Ch'tenions bilanga loembo, grand parmi les grands chanteurs. Mais yomoko. On s'est préparé puis yomoko en dehors il y a groupe les événements monene. Si. Les événements monene roteka drapeau ya mboka, lokumo surtout ya mboka. Si. Donc parce que ils ont annoncé biso déjà ils ont bien parce que ba billet était comme belé déjà de 1. Parce que le concert est un peu base de l'ambiance. Et de deux, faire rigoler ça là, ça n'est bien côté là, il y a ça là, ça n'est bien, il y a bien. De 3 animations, ils sont responsables de l'animation. Ils ont obéi ça les padres, ils ont master mususu au bas podium et puis ils ont fanatique, ils ont mauvais bonne musique. Ils ont un dehors orchestre, on s'est préparé, on s'est préparé peu au kimi bamba, on a été expliqué biso déjà. Bon, mais côté là, déjà bon, le nyomon n'a posé, n'a bien. Dans la confiance yanga moko au monde va basa la confiance faut nga mona za na confiance à 100%. Nga mo fona mona peke na confiance nanga après na transmettre on pas bateau pour muto ko sala nga confiance mais nga mona na confiance nanga te nga mona za bien préparé bambango c'est trop dire na bana animation lelo te na beti ba concert belé na vie nanga na za na expérience belé na ibi comment ba préparer événement munene ba éviter avec des ailes ba éviter avec c'est wana za makambe belé na kati na se discipline na makasi mingi na yebi ke bat ba otalelanga kando lobi et puis na yebi très bien bat ba otalelanga makasi mais ba ozala décider mingi niema côté voix kutu na bana da ba préparation nga banda Kisasa ti na ina poto discipline ya niama yana si batoke rendez-vous après les 7 après les 7 les 8 ndesiko pour bêta masola concert. Donc en dehors à répétition, on s'entraîne un peu quand même. Question dans na yebi, il y a on a vu que na yebi comment ba préparer événement munene. Na yebi que tozo bêta événement munene. Parce que alors l'événement munene, succès peut comment la négligence hein. Tout le monde a ba grand animateur et belé lelo pour longtemps ba commenter pour la polémique. Ba kita, ba binisa wa Congo lelo ba kita parce que ba combien na succès, ba combien na l'art. Ba combien na 12 momi, 10 momi. Ah bon c'est né shooté bon migenga vraiment petit à petit au bossé petit au kita on dit au to ça dans l'émission mais nga nous avons maman concert direct maman sur le bana oui nazo chance mambo balanga o chancel mbemba lo bana ngango na pese mbote chancel mbemba l'international mige succès muto gérango so succès comment gérer yo yeba que c'est fini pour toi nga na gérer succès banda début ya carrière nanga moment la banda ko sala succès et ya moment na yeba ko gérer succès ti le ngo mona nga la za boyi na bi na événement boyi na ko sala erreur te po ba golo o baza ebele na sima na une fois ka so balé na kombo nanga yeba ko affecter même na patron nanga na ko risquer même pe musala et baby mais na confiance sur les padres za nga po nanga na ko ki jamais ko abuser na yebi que toi un événement nga mona yebi que il faut na la discipliner il faut na se préparer à conséquence après concert na cause à la libre ya osala makamu susu na yebi migi succès mema ngate nga na déjà succès ngo moni bateau yo succès mema bango
bakoya na berere succès moki akoki komi gérer te ebeti à côté mais babiso o yebi banana banda bolo nanga discipline eza première position na carrière nanga discipline ya liboso alors soza na discipline yeba ke olonga makambo ebele mais rendez-vous bat baya kota animation mingi bat babina na pesa to parole d'honneur animation nde to préparer animation na ba frère nanga mingi spectacle ya bien ba créer danger au boyo kiti pour to bomba nyonso to bat ba mesana to laksa ba biloko avant to ya mais tout to bombi nyonso ezala demandé par les padres baki to bomba biloko tout bat ba mona wana ndole ah bon bingi na bisu ba danse ya bien ba animation ya bien et puis nde na yetu onde na changer sunzela et na biloko mo boyo lingo to obina atoza nimba atoza na kwiti obina obina mingi après yobina na passe obina après concert et Richie lobeso ayena magoda mikolo na Paris na biso magoda dans mon dans na salité mais qui est coché na habité ba cri na op et on a bien pas pris concert il y a UNG Arena mingi so omoni lelo TikTok na ba réseaux sociaux comment ça la biso ba promotion makasa ba clean na biso so clean simbi au moins on a ba challenge pas bateau au moins on a ba réseau au moins on partout nga to beta Adidas Arena na sala climat ti ba kolela na sala en plein podium à concert na répétition ti na créer ya na podium Kriona ti ba kolela na créer ya na concert ya le 20 ah ouais na Adidas Arena na créer ya plein podium na utana ki sasa te OK etikala donc il y a un monde ça la rappelle force ya moto lobeso na pese ba félicitations frère nanga tozara déjà bien et tosolara bien muninga so salelo ka bien faut betele maboko eza créer lobeso non oui magoda merci lobeso déjà partir ki sasa et na mona radio sala bestra ba crina e en tout cas na ba ke loko et olekate abotala na appel de fois mais c'est frère à moi ça animateur biso to ba animateur total anaka très bien faut que tala muninga pose appel matière muninga pa hotel pose matière koyaka na TV ka te po boya bato so moni bato boya bato na TV ba faible muto ya na TV boya ka mutu aza faible so muninga salelo ka bien c'est pela na jour na mona ka magoda na ye wana na zena kisasa na eloko eza bien puis Nicolas pa bisenga Blaise eloko ka le beso eza bien le beso coup de chapeau et puis on sent l'effort na benga ki déjà fait mission na to soleil na félicita ki le beso pota o sentir pela ki atalako malgré ça na poto mais mutu ça la po cop na ngwana nous sommes en train discipline. Coup de chapeau, on s'appelle la clinique on bien. L'obeso pota, merci, merci. ING Arena. Nabi gabi bino banda déjà avant avant les patraya, on peut s'absorber déjà ambiance, feeling à concert. On a surtout la bande après bagolois, bazara vraiment un respect heure. Si. Et là on a s'appelé na bango ngona parce que je me rappelle bien à Adidas Arena. 12 heures déjà bagolo bagina libanda détermination à Niama bagida libanda donc on sentit déjà que mon pépé ça bien donc vous allez toujours na attitude donner respect on a déjà mercredi na Bruxelles elle s'appelle ba Bruxelles tout beau la biso ba maman na biso à Bruxelles merci pour notre soutien na ba message na ba appel beaucoup mais la biso ba papa na biso à Bruxelles merci pour la force ba message na ba appel toujours merci. Ma jeune garçon, ma jeune fille à Bruxelles. Alors, on à Bruxelles mercredi. Bah, sa père, bah, musicien, bah, comédien. On te nyonso, au hasard, pour ça, allez, na émission de Bissou sur la vérité. Pourquoi pas contacter Bissou, sur Place Tozala, pour enregistrer émission, tout diviser, toujours, pour nous soutenir la musique congolaise avec le padre Ferrigola, Justin Nyons, Bilan Aloembo. Bah, Bruxelles, bah, aux États-Unis, bah, au Canada, batbazuta partout dans le monde bon il y a congolais belé na yebi ke ozala chou si chou obi bombi ba créer sika to découvrir na concert pour le moment tuninga avant les pas dans mata moi bien sur le pesa biso na ils rappellent bien t'ambiance sont les normal biso ils orchestre munene ils orchestre te ke bat boya baozela bino non bat da e ba rendez-vous à concert na biso bayebi ke bazwa na orchestre ya munene oyo evandi sa structure oyo bavandi sa makambo esala ba générique ebele tosala ba bloc ebele toza na facilité ya kosala ke concert comme tobeta bakri oyo ebeta masuti
concert auto beta bakri o kuna beta mete to kola tata 4 concerts to changer bakri très bien preuve année makambutu to sala na ba concert to beta kina ba Didas Arena na ba Genève partout tina ba couleur café tout to changer répertoire ba générique bakri bele boyoke kuna tout boyo kamote to bakri ba générique to beta ite na ba crime mususu ya sika en tout cas côté ambiance mige eza assuré avant présent mata to ningi sarabino déjà tout ça wana mieux c'est ça préparé. Mouton a chance à côté séance à répétition de biso tamoko. A mieux que la délai à concert n'engezala. Mouton a chance à côté à répétition de biso lelo. Au moins qu'à la membre orchestre, au moins qu'à la une invitation à les padres bien. Soit qu'à chance à assister à la séance moko à répétition. Place au monde parce que concert wana à monde d'ailleurs somme à concert par répétition. Mais que côté ambiance bobo na minute. To sali ba créer sika. Na ina 3 créer sika. 3 créer sika. To mélangeons ce qu'on a biloko akala. Prince d'Angola passe na cri na ye. Mona Congo passe na eloko na ye. Golbert passe na eloko na ye. Blaise Clété pa ye na biloko na ye. Eso mige après concert le 7 na senga susu. Fona leka a poto sala analyse après concert. Y a pas de souci. Comme ça na ba ko mi juger na makamuna ngamo. ING eza grand du boulot. Ouais. ING Arena na zora chance pour opportunité pour que nous visitons na les padres et que salon la pena donc ya monene ya libulo un stade parce qu'ils a vraiment c'est ya monene est-ce que au même kilo na yomoko na ba goloa comment même ngamoko mais et que tisiko no to bi pour jouer ba na mai mosuté so il va viser so il va viser ba jouer là to comme na jour J moins au mona parce que na 5 jours si je me trompe pas 5 à 6 jours pour tout ça un événement bon to éviter so il va na mai ba mais soki ba na mai ba iti ba animateur ah lobi soki ba iti soki to donc là la suite da ba to ke ba oya avant samedi bo mona 3e délégation etikali OK 3e délégation etikali pour nalinga ko marteler sokité mais tellement yo moto lobi il faut te checker soki pour bon ngala sida ba to ke 3e délégation eza coordonné chez Marc Aouz Damba o azana délégation etikali avant samedi bo mona bango awa soki wana yo lobi wana faut ko ba déjà que concert c'est faire rigola bat ba ka kota la faire rigola moto ko lata te parfait na ya ko tala les padres yende mukolo makambo biso to zakana pour ko accompagner mais pour na chaleur wana zo lo animation faut bango da ke na balé beaucoup à la 11 na terrain des alarmes ce joueur moi rouge beaucoup baisser les bras té bon le battre qui match auto poli match auto gagner pour joueur rouge non tout le monde en a balle équipe est bêta joueur rouge mais équipe peut gagner adversaire qui 11 mais équipe aux yeux rouges na début ga match ba gagner pe ba jouer victoire ils ont état d'esprit ils ont détermination ils ont quatre moto ngando moninga na vandewa ils ont pas mbatté pour papa va sala na confiance ayebi façon nini o akochanga façon nini o ngala mema charge animation orchestre na biso nazara préparé sur tous les plans c'est pas la première fois on a beta concert moko bon ngamoko au moins na stade ya Bumba au comparant ngote na ING Arena na monene stade ya Bumba plein wana salema wana to beta plus de 5 heures d'état ou 6 heures d'état mwaka ya ngamoko ah ouais stade wana ya Bumba mona wana na mwaka ngamoko du début à la fin nazara préparé sur tous les plans nayebi ko gérer podium à part Bumba nini na beta na Côte d'Ivoire salo to beta ya munene wana za nini na Côte d'Ivoire Sofitel na beta de Sofitel ngamoko animateur moko na kinda ngamoko ba Côte d'Ivoire na boka ngamoko na Sofitel ngamoko donc nazala technique na yebi ko interpréter baninga na yebi ko jouer rôle baninga ceux qui bazana mo contre-temps ou ceux qui moko bela ou ceux moko azate na souffle wana ya mo na biso que succès me mangate na yeba ko mi gérer donc ya on a lobby ba massa tout ba kozala d'être préparé concert Prince d'Angola il fazala Golbert il fazala ngamo Blaise Clété fonazala mwana Congo il fazala pour mon homme tazana port na yi pour mon symbiose wana mige animation sengaka obwaki baninga bayambio moninga bwaki baninga bayambie ba réponse wana yo mutetika ka public pour ba zala motiver ozongisa na ko souhaiter te na zala ngamoko na concert wana na ko bwaka nanga na ko sala tout na ko sala ko bosa péter les padres bwakaka azong sa rappeler ba réponse mais bat bazela
biso tout aux le gras complet avant samedi bo mona bana mai tout na ko souhaiter te na se retrouver nga moko mais na peut exemple moko na balle so joueur azur rouge ba joueur ne so ba na terrain te ba kata match ba continuer à kobeta et puis mona pe match na ba gagner ba jouer victoire moi je suis comme ça na zakada déterminé so ba singa sala bo no sala bo na lia moti suka moi je suis comme ça ba Briselo ba otala biso Gaëtan Lipa moto sniper de Ferrigo on appelle Niclette Bossila mbote ko Niclette Bossila joyeux anniversaire ko la mbota malaye OK omoninga na ya poto na kaka ke so moni na poto muto ana car ana jeep ya malunga ana mukanda azana permis ya kumba azana palais na kafu pour ya salaka abena mwana poto solo Niclette Bossila azana ba critère wana tout avant ça vraiment on ndenga poto et pour ya kapeki sasa zonga ka donc joyeux anniversaire Niclette Bossila baza ebelete quoi hein amema pena na Paris et puis mutu kango nini jipa pembe ya kafu hein et puis bien permis bani ma moto Niclette to pesi pe mbote na Prince Matondo Monteres to pesi mbote Montores Prince Matondo to pesi Montores to pesi et puis on pesi mbote na Ria Mudiandambu Yannick Kainga to pesi mbote Yannick Kainga la monnaie visible et puis Trésor Pembele les mbatable les chapines plein de grâce Bera de Prince des Amunda Dodo Wetch na Bruxelles Ricky Lumbu le baron Orsini Lumene les banquiers Arike Sekera Junior beaucoup la Junior beaucoup la mutaka bambongo a regretté il y a un type bokana de Bruxelles Belgique ils a bango et puis na Rodrigue Matende motomoko bien Rodrigue Matende mon boss mon patron maître Coco Kayoudi et puis boza ibele monsieur je continue Irma la Gauloise de London et namoni awa venangai Vanda Matalana na Londres aza déjà awa la belle azoya déjà et puis namoni mama Bernice mama présidente mukolo makambo ye mutavesimi masoloto na belle mama présidente mama Bernice bamote no place aux alliés en tout cas toujours continuer na biso ya miga est-ce que togo avant Guatemala bilo akale ça biso bien Evan Tumbora na biso bota na biso belé il a dit la fait Jean-Claude Mabanzo Miguel, est-ce que comme c'est un message, j'ai pas vu Jean-Claude Mabanzo? Tu bien tout à l'heure. Tu as nan doula. Aïsinga asumbi 50 billets. Verso Mbanga ite Miguel. Ah non, a changé de numéro non, puis numéro 6. Jean-Claude Mabanzo il a fait 50 billets à Bruxelles na famille. Voilà patron. Il y a comme matin la moitié ya mboka na place à Zarakuna, a même ba na Belgique hein. Na mboka ba bijou joli masse qui kangiyu, mais c'est Franklin les japonais les plus suspects. En tout cas, Miguel Bloka Kala. Il ça bien. Yakala. Pour Bloka Sika en tout cas, na bombi nanga. Bloka Sika en tout cas, batba nandule. Yakala na gozo na. Oh, ici chez nous, ambiance à gogo. Ici chez nous, ambiance à gogo. On va danser, la danse pété, chancelle, Mbemba. Bâtonnier Coco Kayoudi. Oh, pété. Malandili maman a pété. Tout le monde a mis le bras pété. Allez, pour ça, on lit à monter mes oboya. Dis dans un ingana, je sais de niaise. Yo, pété. Oh, pété. Maman est pas riboye, belé. Boya ne misige les padres. Bola de mis le bras pété. Papi kachunga oh pete boya to bina mais pete bo zo ngote kuna kuna goyate OK kuna izate kuna bo zo ngote oh ba blog lo ba batela mwana mama mingeni ma batela ya mo bien je suis de niaise ça m'a mis tout kapona yelongo yo honorable Alida Chamala M6 Balondo Alexis Balondo Yagolabina, Luketo Soningana, Basiri Bosepela, Patel Somokomi, Luketo Simple. Bouya, on vient pour Bina en Pekuna. On va générer que Bete Magite na Adidas Arena la fois passée, mais tout sélectionnant. Mais oui, il y a un lingara. Wane Roya, Ezali Bozwango, Bozwa Blog le roi la. Allez, moi, c'est la ganzo mama, goma, chele, oui. Na kanti maman, le fond, y a pas ma bonne, la bali. Le vipayi, la déguisé, ma mikou, c'est mes pendés, les bandas. Dimanche, maman, la natima, pour ta Bible, na maman, chaque temps que fondé, ma boula, la biso, colanda,
bokozwa mpe kuna. Mais oyo ezaka ba générique oyo ebetamaki te na nini. Mais avant nakende abokasa te na otika bino boye. Biloko asika ta test bokozwa. Ebongwe migenyima. Jean-Claude Mabanza ebongwe. Chancel Memba de Midie ebongwe. Yo. Alo lendo pamba soka muni mbongwe akosede. Lofundo pamba soka muni ganyaka akofungwama. Monoko pamba soka muni le padre akochamwe. Mangungu pamba soka muni blese akokima. Lolendo pamba soka muni mbongwe asede. Oyo. Mena ING ezate. Meze klasika. Ya mabek. Sko ezate. Soka muni mbongo asede. Lolendo pamba. Lolendo pamba. Monoko pamba soka muni mbongo asede. Mais kune uzalate. Eza parmi ba biloko tenga na yena mo. Parce que biloko ngala yana na plateau, nani loko mozana voandisa. Bato to bacha monoko wana tozo ko vandisa bino. Nani loko mozana voandisa. Migenyema olingo linga te ovanda. Nani loko moko wana ale biso to ningisaka. Biso to binisaka. Biso to yembisaka. Ngamoko blaze na kimisaka. Lelo bomana. Tongosa, mutoko kimave. Wana biloko bozwa kuna. Bozwa biloko loka. Ale bonzuri afere gola papa to prise. Oya lingi akotie. Fiogolo. Vondisa. Minima. Mama ya bela de Vondisa. Mama ya mari de Vondisa. Yeluke tout ça. Kumani madesa. Kuntuala seko. Kumani madesa. Ale tokena bango. Ale Vondisa. To Vondisa kuna. Nani loko mona ela bango na salada na Kenya kuna. Bachaki tembe. Ale loto suki wapi. Bolo bagi droit. Ale loto komi wapi. Ale bisa makolo monda. Fure gola mukolo sentiment. Elenge vandaka. Awa. Te manjalo esiga to kufelaga. Awa esiga to lalelaga. Ale sambisa mapangu. Awa esambisa mituka. Ale ya. Mama. Bebe. Simanga mama. Migenyema. Pardon. Ya. Elenge vandaka. Awa. Ememanga Paris. Awa. Elenge vandaka. Awa. Ememanga Bruxelles. Awa. Esombisa mapangu. Awa. On dirait au fan ba crino a basé beaucoup plus sur Loketo. Mais Loketo le pas des monde on a monta Loketo. Ah OK. Yemo on a Loketo. Neto loko mona ile mikolo. Si balobi simbaye. Bina na yena Loketo. Migenye mabalobi simbaye. Bina na yena Loketo. Ale bina ko. Ale bina na yena Loketo. Bina kende na yena malembe. Bina kende na ye. Biloko eza. Nani loko mona salaki? Nasilise konika bilamba ezosanga nini nakamula. Nasilise konika ezosanga nini nakamula. Après ko kamula ezosanga nini natanda. Après ko kamula ezosanga nini natanda. Yo, tanda chu. Tanda makuna yo. Tanda kuna. Biloko eza. Yo sensire bien à côté. Place ni sensire bien. Tout n'est pas la question. Mais fa benga na tinati. Na sisi konika bilamba ezo senga nini? Na kamulati. Après ko kamula bilamba senga nini? Faut tandati. Après tandati. Ale migenye ma tanda na yaya. So tanda wana migi yo kaka. Miso mona basinga bilamba za na simandako. So ke tanda mana simandako. Et dépend de na. So ko tanda on la ventilateur yo kaka. Pour ventilateur pas jouer à rôle. Bilo wiza. Tozanga ba plan, bat ba robina. Surtout Vondisa. Nani loko msuzana. Oyo na benga ngo. Ale bisa to ningisaka. Ale bisa to binisaka. Oza kizaiko. Amena yena musiko. Ale bisa to binisaka. Ale bisa to ningisaka. Pasuli ya yemisaka. Ngamo ko blese na binisaka. Toke na bango yo. Alelo
Chou, alelo tongosa, yo, alelo, yo, lelo bomana, mutuko ki mave, chou, lelo tongosa. Na ING Arena, tongosa, mutao ki mate. Toza la wana. Tisco peut non sombi critère. Bon, jusque là na sombi critère. Oza ba cliquer na sala vanaya. Yo mugum do ça. Ba cliquer na somba ile kata. Ah ouais. Ba cliquer na somba ba na sa wote. Na pa ba cliquer belé ya bien na ngo bonga na mona ngo danger le pas d'abo. Ah ouais. Allez, moi, c'est la machine idée, pour le mal bilingue, la bino mi balé. Moi, c'est la machine idée, pour le qui sa bilingue, la bino mi balé. A sa machine idée, pour le ka bilingue, pour le mi yokenda. Tolinga na noe. Ata olingi na sombela yoga belwe. Tolinga na noe. Soki olingi na botela yo ma pasa. Tolinga na noe. Ata olingi na matisa yo na lola. Tolinga na. Elegate. Ah, mais on a mon danger. Rien ne prête à boire. Eh, écoute. Ok. Ah, bien, ça l'en bien. Mais à Tchèboy. Mais elle a vu ces gars. Il y a loqué tout ça. Voilà ça. Même si il y a les gars, voilà ça. Si vous êtes arrêtés, vous communiquez par exemple, un de exhibitions na Dida Sarina le 20, c'est là qui crie Titi Bagolé là. Ouais. Ouais. Si vous communiquez na les padres, ceux qui aiment valider cri bien à beau écrit ça là aussi nous bien ah oui ça venait déjà bien té so mon zoboa yo mon yo zoboa mais il y a ta ka boy ah on c'est vrai est-ce que le reçu CPC to yeba oyeba so mon ga télé mais bandi ko bina oba le lo ko za bien ah to lukela ngo dance bon eza lo neti titi chancel mbemba de milliers titi laskoni munza la la Chico Mungwe, Titi, vraiment Galouji, 112, Titi, Alexis Mamanda, Titi Babolela, allez, Titi Babopagata, allez, Titi. Oh, Koutoro, na musique écoute la guinango, et rataki jamais. Et tu as raté. Dans ce sens-là. Yo travaille à na mutambunda beaucoup plus bien au travers à na. Ngaba minanga, et ça va défenseur nyos. Banda na mutambonda basiste mais criton e banda non na mutambonda to na soliste eza ba egeye esenga sente ah ok neti ba chaki tembe na benga marata sente na pesembote marata si marata nani loko mobo eza sente e dépendra pe so eza sente na benga clavier na ndako ube na oyepa na yi so yo e ba nani ki cri fo sente yo mo comme toujours proposer bien ça déjà auto ça da cri na yo oye cri monsieur pesa déjà seben mais pesa be ki fait la sente wana za pe ba changement ka izala. Mais cri déjà, et dans la salle cri, n'a pas qu'il y a un moment où le président comme il y a une santé. Quand la musique n'a pas sur micro, mon bizorbi et la santé. Moi, moi, et la santé. Ce que va bloquer, va biso, bagolo et la santé. Tellement micro, tu adoptes qui santé, quand qui m'a cassé la musique n'a biso, au comprendre que le président il y a cri à santé. Yo pe na tawana fo banada ou le cri, il y a santé. Très bien. N'a pas sur la monique qui font ça la cri moko da et la santé. Et na bengi marata et na ndako. Marata yo kana loko. Fa bachaki tembe ali bamoko epe na présentango pa nese kliona na sala ngona balance ya ngola tokebeta na Luanda e komi tourna nga ya micro na sika marata meke lokona preza yoka ngo 4 jours na ngola e ba meke ngona sima na meke ngoka boy challenge kenda izonga to monike panzana boy esika to kufela ka awa na meke ngoka na balance e simba pe mais za ba crime susu e sengaka solo na benga ji solo ou Charlie solo ou Mark House neti voandisa na benga Ajina Charlie wala zesko ka Ajina Charlie eza somo neti alelo yo lelo bomana eza wana neti krimo eza wana mwana mwasi yo ayebi kolamba te mwana mwasi ayebi kolamba te surtout na ndeko libala ayebi kolamba te pesa e Castella Bafour mami akobo manzoto ale surtout nania ngwe azobo manzoto na kulura kimbuta na shetemba azobo manzoto ye mama monu Jésus oh lolo oh no segele o solo yekola kolamba yekola kolamba ko tika mela
olingi kaka nyangwe sekele okada conseil mwana mwasi ayebi kolamba te surtout na ndako libala ayebi kolamba te mais soko pese Castel na Beaufort akoboma nzoto kino tali na couloir ki mbuta somme des jours sombo ba kripa Bob Denard ata moko te ok ata moko te Stéphane Bonja yebi ata moko te Stéphane Bonja to pese mbuta merci za première partie émission na biso le temps to banda deuxième partie na remercier le vénérable grand maître choisi Matata to pese mbuta belé Chancel Mbemba de midi to pese mbuta Silas Kantompa international congolais to pese mbuta belé Junior Malaïssa le mystérieux Junior Malaïssa très mystique Junior Malaïssa très nécessaire, nécessaire. Ouais, et aux hommes, la Chancel Mbemba, on a maman Junior Malaïssa. Le mystérieux Junior Malaïssa. Très nécessaire. C'est Simbote Belé, tu peux Simbote na. Il y a Papi Matalatala, Matos, Miroir d'Angola, Dacosta, patron. Maître Coco Kayudi, depuis Missamboza. Tu peux Simbote Maître Coco Kayudi. Grand prêtre. Tu peux Simbote. Maître Egmata, d'avocat de Barabas, à Zapa. Très bien. Il a fait Jean-Claude Mabanzo, Thierry Loubadika, les cavaliers solitaires. Maman Philbertine Samba, moi si à Docteur Samba, tu peux simboter na Charlie Mit, tu es à Souka, niveau Souka la patronne, tu peux simboter na Gaëtan, Lipa Moto de Bruxelles, sniper de Ferrigola, tu peux simboter Belé, tu peux simboter na Ivan Tumba dans Vex, tu peux si Yagi Baï na Mbote, colonisateur de Nava Congolo, Bambote na Nava Congolo, la Gauloise. Tu peux simboter la Gauloise, Yagi Baï na colonisateur de la SAP, monté Mama Bibiche Baï na de quoi Sylvie Baïna à Paris. Tu peux si Fabrice Massamba Red Mouta English Fada Pera Anglais Mboti, Orabilama Grand Calais Amboka Kelin Tsumbu, OGF de Paris, mais chaque botondo, tu peux si Mboti, mais chaque botondo, tu peux si Mboti na régie, qu'on a selo, tout le monde. On a Martin Massindas, Venangaï, Lamba. Tu peux si Bandi Rotumbo, tout le monde na régie. On a batoko remixé, n'est-ce que Bayambako bien en France. Et puis, na sengi Fox, na batu la biso, et surtout batu balinga la musique, ba mourir bonne musique, ba congolais, ba gaulois, bocha bless créateur poids, baza après concert, puis baza, bo benga y n'importe sur pesa numéro, ba benga yo, bo pesa ba plan, bo pesa ba l'art, pour soutenir l'artiste. Viens là, Martin Smassin de la Malle Lamba, na pesa mbote na, Ignace Kaniki, na pesa bambote, patron d'Oli Chamala, bambote no place aux Ali. Et puis, na pesa mbote na Eric Ngwala, bambote na yo. Velanga Eric Moulumba, pourquoi pas, y a Bestino Belé, les bambote na yo. Eric Nzanzu, le magistrat, président Eric Nzanzu, na Kinshasa wana, les magistrats, bambote no place aux Ali. Numéro na téléphone, les a plus 243, 89, 53, 79, 013. Plus 243, 89, 53, 79. Ozabongo Blaise Créateur pour na masolo et Tangami Bongo pour na dédicace. Chico Mbongo ya Givenchy Banque de France. Micho Mango Gentil na peso bambote. Et puis Bobo Sanate qui album Ezoya. Blaise Créateur za nzembo na code 16. Je sais de nia sa pensa qui nanga vraiment apesa nga nzembo parmi ba mission tout ba nzembo. Vina biso JP Mindia yebi en tout cas DG Blaise Impolo. Ba staff tout ba za rapemela je sais de nia ba visa ponda Julien Zamba. En tout cas, Blaise Créateur za nzembo MLV na Dade Mwanza grand prêtre. En tout cas, mi gagné ma nazongi pena na mbonda. Batu balela ki mbonda trop. Sino na inyo ba endelo lo ifo mbongo ona kigo mombe balazi jonge wengine walambwa otiga gelagenda dodo wechi na Bruxelles nalinga gonda Mwanza yo. Nzembo le banana plateau na prochain voyage. J'espère voyer bien. Mais nzembo na ti en tout cas bato. Pour ça na liboso to cause. Na sisi mabanga c'est bon. Aussi c'est. Tena ngana remercier na dit passage email. Na dit mbouili passe toujours. Ngana remercier Lycée Muzongo bambote na place aux Ali et puis Tania Bongelo bambote na place aux Ali Niclette Bosila. On appelle ça bambote na ligne de 206 fibre optique. On appelle ça bambote Yolanda Cassandra et puis on appelle ça bambote na Irène La Palmarès bambote na yo mbote na Masalanga Era Ramsès on appelle ça bambote place aux Ali Karine Mokonzi mutu na ngai on appelle ça bambote place aux Ali bana bela liste zate na maboko me batutu na maboko za na mutu oya obimata teninga rigerte a kolukanga kuna na Belgique pour na masolo ING Arena.
Hervé Makalo du Sandoz aux États-Unis. Nangana bossa na bato États-Unis. C'est nanga Lisette Loboko, maman Lisa Loboko, motema ya mémoire Boudimbo. Lisa Loboko, motema mémoire Boudimbo. Na yebi ke tozo kuta na bongo Arnaud Bilo, to kuta na bongo na ING Arena. En tout cas, merci na bato tout barota la biso, mi gagné manaza en face na yo. Papi Kachunga de Parigo, bambote na yo. Tout ça vraiment. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. So, nous sommes des padres. Bon, Nzembo Nanga, on a sali des chansons, on a préparé des chansons à rumba. On a sali des chansons, moko za rumba, moko za mbonda. Pour bato ba déclarer qui trop blesse créateur, en tout cas, bando sala ba ki mongo wana isimba, il y a 15 ans passé, au sala ngo souté. Est-ce qu'il y a pas moyen na occasion de ngomona na ndeba pesi bino banzembo? Est-ce que ko ko splatele biso style wana te o potika biso na posa? Bon, na si bango na ko meka. Ba jaka ba bonyoma. Ba jaka ba yo kasi. Bo kite yangwana. On a eu Mamutunde. On a eu Mamutunde. Non, il y a un moto. Na yembi ba aide fokito na leli bango na kati. Na lembi ba bari sentambo ba robimela wana. Ba dem se shai ba linda kenzo ba naoli la perle ra ba robima wana. Ya bena nzembote. Una sa le strain ngo. Oui. Hein? Ozila. Ya nzembote. Mama yoka kolela na ngai ne mone. Mama yoka kolela na ngai. Na jo selil na muma. Na nzela ya gelasi na kutani le lenge moko ngombo dade. Monza yala. Ngako na linga te bandeko tango na yoki motemelembi. Jatiese ngila makoleka mona ke komela kominyo liboso ya sango. Tutungo ya kusto kinkela. Tango lembu melengi dade baloli kazaka ye. Atana pese biloko akomi ko zo ba répondre dade. Sinana yinyo ba ende lolo ivo mama. Sinana yinyo ba ende tutungo ya. Olamagi tomo me bala si chonge. Wangi na ola mwa. Ontiga gela genda. Ne obona momoto tatula kae. Yo papola ma souffrance na nzoto lokola pa petre ba papola ka couleur na nzoto mona moto. Okata mawate. Wala blog zoya. Nalinga yo na mango dede. Mwanza. Nalinga yo mona mituka te. Mwanza. Bolimo ya motema o. Dade. Kolela te. Ya mwana. Dade. Migenie manangai. Ozali lokola Moïse beto kanzata na mai pa bigisa bana Israela. Sauve pe ngai. Bolingo na ngai. Yezindi yo. Dobe wechi na Bruxelles. Nalela mige. Sinana ina ba enelo na ifo mongongo.
olakaki komume balazi jonge wangina olambwa ontikakela kenda papa maembela mokili joseloko pamba lutumba simaro aembela mokili bapesa na mbwa aembela mokili melesi bapesa na mbwa Kabila le père musée là-bas libérer tous les peuples libérer vos niveaux nangaye chancel mbemba o nalela Rodrigue matende yo nalela Erike engwala migeni mananga yo bravo nalela edefo kito nabiso mawa Salvador Maya azolela kabaka basu le millionnaire azanga nalela kabaka basu papa nasi les millionnaires yo pesa ba on nalela ba on nzembo ba balinga awa nani sosi après il a dit il a fait Jean-Claude nalela Jean-Claude mabanzo yambanga na fone Jean-Claude mabanzo ayambanga ngatie Jean-Claude Eva Tumba Alela Eva Tumba Eva Niklete Bosila Yannick Kinia Alela Yannick Kinia Pesa sus nani c'est bon on va foutre ta pète on va foutre dans nos pètes danger félicitations bigelo ngo maintenant on va préférer na mbonda ki rumba biga rumba de grand pote de sala on bien très bien na rumba pe na nzemba kafu yozali wanga ngawa yo tout droit au beat bolingo koyoka sango mabe na ndimi na vive na miso commerce nyonso ezalaka na perte mais perte amour mabe bakelanga pona yo bakela yo pona ngai kozanga yo na vie nanga moya ko vivre ezate miso ndelulaka etikeli motema problème awana komi mona pasi pona bolingo no Niclette nabombaki bolingo nanga na se motema moyibi nini akota yibi bolingo nanga pimbwe infraction ya koyiba leta atia yetumbu oyo ya mosinzo yetumbu nango nini apikas mbaya boy nazwa pongi wapi nalala ndenge nini ma nabondela ye lokola bebe namemaka ye kino akolala olali wapi sentiment bolingo non nana denzembo ya kafu non tous les deux c'est bon on chante bien ou bien non moi on a travaillé on a parlé nanga parolé c'est presque la moitié nga pena ponga pena na sala effort ya sa banzembo nga pena nzembo nanga na kabolo on a parlé ato kufa antimo ato tika biso antimo grand parolé nzembo pena na sala ke on a ye net partie tu na yembe za maloba nanga ouais ya maloba nanga et puis partie intime za koteni partie intime za nzembo ouais partie intime ezali wanga ngaba tezali alinga kana bonde la nzembo za maloba belé ezala ndeto sur la bozoya c'est là eza Nzembo technique nde ya chamobulu mais nzembo ezali ba partant nzembo mais ça bien félicitations tous les deux nzembo eza bien malheureusement pour une nzembo suko na sali de wana pour le padre à sala choix suko mona ba nzembo na yembe bato suko ba sala choix ba pona rumba ou ba pona mbonda suko mbonda ba yebi eza place na bimisa ya miso rumba suko ba yebi ke le padre nde moyembi akoyemba et puis mutako gidenga mais mbonda siko na uvanda place na nyoko la sko batu na mbonda oka ba muntu alela sinana ina ba endelo la ifo mangongo la ngi gomo me mara wasi jonge wangina olambo untika gelangina dodo wechi na Bruxelles nalela kaminge yema o Prince Matundu nalela Prince Matundu yo mon côté na quoi nalela Picasso yo nani susai c'est bon Gaëtan Lipa moto déjà c'est bon tu peux ces mots tes sniper de Ferrigo là tu peux se battre tout moto la biso tu jouer à Bruxelles les 4 réel makabala azota la biso moto na place za tu jouer à Bruxelles les 4
si les 8 et puis après concert à faire rigolo à les padres. Ouais. Rendez-vous dimanche chez Karine Mokonzi la baronne. Ah, Karine Mokonzi, ça c'est soir. Barbecue mo ezalawana to zalawana. Karine Mokonzi la baronne. Pembe liska licho to la. Et puis maman Bernice P Asana. After. After. Les mêmes jours. Harry Sentambou P Asana. Baroza after na baroza ndika après nous le même jour. Harry Sentambou le même jour. Karine est dimanche. Ah dimanche on a retrouvé. Donc journée dans 12h ti. Donc en fait que Paris te mêler au te bengara. Na kola te benga ngoni na bossa lo monto benga. Harry Sentambou na after na école. After to bato. Et bébé et pas Harry Sentambou après concert et puis maman Bernice P to kende mais dimanche tant tout l'homme qu'on a pongi et à Resaka qui donc Resaka to ça non pas Karine Mokonzi donc nous a beaucoup tout mais pas Aris pas maman Bernice Resaka dans chez la baronne Karine Mokonzi donc Rosalawana écoutez la tante moi tababangulu relax propre chez les barons les 8 de retour tout coutana pas à Karine Mokonzi. Merci beaucoup pour la confiance dans considération. Merci nous répondre une invitation à Bichou. On a surtout Yambo show après concert obligé pour tout mes show là par rapport à Oyo au PC Bichou. Na concert bonne chance c'est jurer les camarades donc merci to retenir ni na passage non et là on va na ko ba fan na biso merci na confiance au bosala biso papa eva lo barake era tala simana yazo mona bagolo a regreta ke lo wote azaka na stengo makasi et là c'est que partout papa eva o kende bagolo bazala kana simana biso ndenge bazana simana biso na ENG to ye voyage to ko beta ka musique ko sala musala to elaki to yeli ni ba polémique to yeli ni makambo gauche droite non eza niveau na biso te bat faut pas retenir ngo nande to yebo ti to kozonga maboko pembe le kambo na moto te to yeko sala ka musala na biso boya ibele le 7 juin wana en tout cas rendez-vous ezaka moko le 7 juin Blaise Créateur lo baki trop na kina lo baki trop te menazo kwa sire batoke kota animation lelo oyo nde bo moninga na vandi awa soka animation baby bat ba kwa kize maman Blaise Créateur alors toza na droit RRT toza na droit ka to bin sabino to pesa bino chaleur na ba masala nga nyonso to nde to préparer mais recette à concert ça déjà total bat baya basomba ba bien na bango comme d'habitude ba kota la biso mbote na bato to batali biso en tout cas na pesi mona na Samuel kizangi la mbote na kisasa azotala ngai pe na ye Rodrigue Matende patron na peso ba mbote Rodrigue Matende mutu moko bien migi azawa na benga mutu moko bien pena na pesi ba mbote et puis aji solo ndega le asenga na rapelo eto bosani de na salon déjà Prince Matondo Prince Matondo ba Prince aji solo ba iso na ye elekate na pesi bijou mide la bambote na ye place azali mais Prince Matondo elekate na biki message déjà capté et puis merci na batutu Hervé Makalouji 112 merci na batutu ba ota l'émission na lingi bino mingi ayo ki kombo na yete ateninga rigueur te liste pe zalaki te na ki ka osa l'émission olingi libanga landa na ENG Arena merci Migenyema merci na bandeko tout batali biso merci na Meshak Botondo réalisateur merci